bandeko na biso balingi basalela bango publicité. Problème inde eloko ya liboso oyo namonaka balingi basalela bango publicité me bayebi eloko eza publicité te bayebi na valeur nango te. Bandeko c'est vrai soki bomoni na tena miniature arrête beauté eza na tina. Eza na tina na arrête beauté pona lobela uniquement publicité na ba youtubers. Donc surtout bata publicité pour bato bakosalela bango publicité YouTube, ba influenceuse, internet. Donc c'est très important mais bango ba éviter. Alors bato baza na YouTube, na internet kaka et à la Facebook et à la TikTok na YouTube maison mère. Bo fungula matoi bino pe. Siko bino batoyo bo piaka basalela bino publicité bo fungula pe matoi. Et très important. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote barando na barandonette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko foko yeba likambo ne loko babengi publicité bokanisa ngo te ezalaka biloko maseki. Po mutu mosusu akokozala Hollande azala boutique ne Hollande andimi basalela publicité. Siko tango apesi basalela publicité aza déjà na doute. D'après aso boule bon pendant ba ko somba bato Hollande ba otala publicité ba ko somba ba bakotaka na yebi abule bongo. Siko ba oyo bateka ba produit lokola ba Arrête beauté boy par commande bateka partout bango atie publicité na ye apesi bosalela publicité. Si manango akotala premier mois akoti combien, deuxième mois atali ateki combien, troisième mois atali ateki combien. Siko soka zoteka ndenge kaka tekaka akomona publicité esale eloko te. Soka teki siko muke akomona publicité ngo kutu ezanga tina. Soka teki mingi akoloba publicité ngo pe emati mwa muke mais nazo bebisa mbongo ebele ona kotisi bénéfice nango na ona bebisi na publicité eleki. Donc bamonaka bongo majorité. Sikoyo soki na tie elongi Arrête beauté. Arrête beauté aza mwana mwasi moko aza zozo mais awa eya rando te fona loba vérité. Ye amonani azobanga publicité te. Donc a dépenser mbongo a trop. Babanda ko saile publicité a kotsaka rien. Soka lobi nanga abanda ko kotsa wana kosibino. Nga moko na saile bemishawa publicité wana salaka pona likambo mosusu pote ayeba na to pasa likambo ye azana makambo ebombama na lobaki bongo. Wana pe eza makambo solo na lobaki. Mais bon, lokola naza témoin ya makambo ya salaka te
eloko na yebi asalaka kaka mafuta. Alors, na logique des choses, soki olingi basalo publicité, yo foyeba liboso valeur ya publicité. Yo pe mutu olingo sala moto publicité, foyeba valeur ya publicité. Pour tout d'abord, bino bato boza na YouTube, na TikTok, to na Facebook, o bafutaka bango. Muto bafutaka po na publicité. Siko tango bazo futo po na publicité. Osomona YouTube abengi yo ki alobino ke. D'avance mbongo tozo futa yo. Batango tu biloko yo teka manango te. Rien. YouTube pa loba na oteke yo koto zali na bato batalaka pano na ba via muke wana kutu na kofuta nanga yo te. YouTube baloba bongo te. YouTube baloba nazo futa yo. Nga nazwi mbongo ba publicité nazwi yanga ya yo na pesi ya yo. To kaboli mbongo. Aloba bongo yango pasalaka. Mais sikoyo mutu oyo bapesaka publicité apie yo salele publicité. Yo bandi publicité. Boyokani bien. Mais yazolo bano tokotala ndenge biloko yango kokende. Mais yo eya makambo na yo te. Ndenge ya kotala biloko yango ndenge kokende. Etali yo te. Po soki boyokani na ye par mois afutako boy. Yo bandi publicité. Mbala mo bapesi ba commande ya ba conteneur na ndimite ka obaxilo mbongo. Alo bare publicité no na ningana teka carton moko me komi conteneur. Non. Au contraire ko bomba pota mso ba kolia ye. Yango na lobi Rite Beauté alakisi ki azo koka publicité. Premièrement, botala nombre de chaînes na nombre de bateaux basalere publicité. Alors bato wana balembaki moko na kanisa mbongo yalaki bien te. Bamisu bakontinuaki na koyokana kaka wana. Miso bamonaki ate. Surtout ba émission onga na banda kosala. Ezako décourager bango. Rite Beauté pe na ba émission onga na banda kosala. Alobi te. Tikaka na matsambo. Donc so dotali Rite Beauté amatisi mbongo. Pe ba publicité na ye ekale bato ebele lisusu. Ba chaîne ebele ezosalela ye. Pe ba chaîne wana bazo se retrouver siko na mbongo o azopia. Alors, so dotali na makambo ya publicité d'après nga n'internet. Mutu aninga oza leader ya publicité po na ngai. Ezali Awatoza. Webi Awatoza no? Awatoza abanda ba publicité tina ba cassette na Château Rouge magasin. Kombo na enda ni egoya. Soy Nicole te mena ba kombo na. Na ba produit Grâce Beauté. Rite Beauté te me Grâce Beauté. Ba wana baninga baza ba leader na publicité. Parce que bango modèle babanda. Na batu mususu pe. Mais nazo tanga ba oyoyo. Vraiment nako mona trop. On nako mona ke régulièrement. Pe nazako mona. Ba kokaki kosala ba bonne affaire. Koleka o basala kalelo. Par exemple, Awatoza, il y a Nicole, je crois, comme on est. So dotali bien, azali posé. Azana boutique à kitoko. Ayebi, azana tous les marchandises.
ayebi marché koteka na kata France. Alors ba produit ne mususu wana soki a continuaki ba publicité modèle à Rich Beauté, voire même c'est possible akokaki kokoma na ba commande ya ba produit ne kaka wana te, ba commande ya minene ya biloko mususu niveau international eninga bano salama aninga ko créer biloko mususu ata naza na idée mais moyena lobango ya te ena tina te. Grâce Beauté modèle alak na ni na maîtrise na modèle ya kopia publicité na ye soka continue ki publicité makasi batu baninge banomona tous les produits ninga ko ya balinge bamona ngo tina te, balinge banomona kaka ya Grâce Beauté. To tango batu balinge bamesana nango na ba o balinge bamesana na publicité balinge bamona kaka muta confiance eza Grâce Beauté. Elinga okende bongo siko mutu mususu abanda kosala ye moko alaki na bada publicité te. Gistonovich, ouais. Ye akatana pona publicité te me pona ba audio oebima. Ye déjà na site ya ye moko aosa la publicité ye moko azaki na lira makasi Rich Beauté kutazate. Tangu Rich Beauté bimi ya zalaka likolo. Donc soki publicité na epe salamaki modèle Rich aninga okanga makambo. Mais lelo oyo Rich Beauté akangi aza premier te na kati internet na publicité. Na kati internet oyo aza première na likambo etali publicité. Ayebi valeur ya publicité pa na ngai selon nga ndenge na landaka ebandeli na tina mukola lelo. Wana ezali Neo Tambu. Oui. Neo Tambu tango ebanda oya ba camion convoiturage. Neo Tambu tango abandi ba Facebook ba publicité bala moko publicité a stopate tina mukola lelo. Akendeke na rythme na cadence oye kitakate. Eza stable. Donc Neo Tambu aza première. Ayebi penza valeur n'importance ya publicité. Pas modèle abandela ki Neo Tambu wana na publicité en tout cas faut zalaka professionnel. Faut zala mutoyo oza pena makolo na se oyebi makambozo sala. Rich Beauté ezakaka mayele azozwaka na internet po Rich Beauté abandai kaka neti bato tu nako pupulo nga na pupulaka ye na makambo so akutanaka nango e développer ba idée. Mais ba Neo Tambu azala na idée avant aya sekonda développaka ba idée na situation ya makambo ndenge zo évoluer. Donc yango wana zali mutu moko akita te na ba publicité a échoué te na ba publicité aza équilibre bien. Ezate po bozomona ba camion kitoko ba voiture kitoko non abandaki bongo te dans zo sa publicité a créé tout image ye moko na publicité. D'avance Neo Tambu boyebeli wapi. Boyebi même pas magasin bisika zalaka. Nicole awa toza boyebi magasin na ye na Château Rouge na 18e ou bien Cliancourt. Mais Neo Tambu magasin ne boyebi wapi. Bokuta na gare du Midi na porte de la Chapelle. Non.
bokutane oui moko kende kuna okutaka batwana bavanda na hotel Ibis na balabala wana ba convoiturage ebele Neo Tam-Tam baza différent donc a maîtriser eloko babengi publicité kitoko très bien na yebi bokoloba neti mundele te neti mutamayele po aleki bamindele okozwa 10 mindelo tie wana bakoka eloko te fo babenga baespere ya publicité ata 80 alors Rich Beauté aza mwana mwasi akofélicité a maîtriser publicité bon a maîtriser te mazo mene muta maîtriser publicité eza Neo Tam-Tam wana mutu nde ya kobanga Rich aza mutu akobanga te mazo mene ba oyo tuna tangi ba awa toza ba Gistonovit ba Grace Beauté bango tu akotsa bango mai a maîtriser publicité modèle bakosalela ye atia mbongo en jeu donc mbongo ne mutu esalaka a valoriser bato basalelaki publicité amoni publicité eza na valeur na importance siko soka tekaka to atekaka te alors wana nayebi te mais publicité azosala yango ndenge elongo bani ezokende ndenge basalelaka publicité na ndenge bafutaka bato ya publicité ata namoni mbongo azofuta te kaka soki natali zolo ya Kapashi natali matoi ya Malika Mania natali Gigolo oyo Midala Taylor azobokola na ndaku ndenga ye mabundi wana na yebike te publicité osala ye moko Rich Beauté ndenga azokota lisu na émission pamba te nalobi te mwana mwasi oyo publicité a maîtrisango kitoko siko ngai naloba susu nini na souhaité nini na souhaité eloko te na yebi olinga na souhaité bonne chance bana ba chance na bango so bakomi wana bana chance te nga na souhaité eloko te rien du tout. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss yani a danger. Donc Maxime Tolo la Zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss yani a danger. Donc Maxime Tolo la Zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali.
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na bakali Elengi ya Komba Congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne na chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ama danger donc ba samtalo la zaki Bu, ya boss na biso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.